soza na posa oza information ya bien soza na posa leka mosola makambo na yo soza na posa kabola bilengi leka na 100 microbes TV parce qu'ici il n'y a pas de microbes ici il n'y a pas de bla 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 ah ba solo la rane makambo o eza na nzela ba peso information ya bien bango ba kendaka na source 100 microbes TV c'est pas pareil balingango ba sepela nango mais ba sala rassembla et puis so y na makambo ba polémique niveau 100 microbes TV et repousser de polémique ils allaient rater ya makambo ba grand garçon eza makambo bato baza mature eza makambo bato baza intelligent ya makambo bato ba solo bien solo la ba solo la tu solol 100 microbes TV 100 microbes TV te solol tu ne solol pas on te solol pas check c'est pas pareil baloba que musique na biso ekufa qu'on se voile pas la face mais bato belé bazo biso en général ekufa mais papa chéri abimisana mte siko bato bazo bimisana bato bimisango de la qui est un musique na biso pe et qui est down c'est pour vous dire que eza loro moko o papa chéri azolinga abimise loro moko o ke no et kokana tena ba o abimisa bimisa est-ce que yango tende ça la opportunité opportunité ya bien o se présenter devant yo yeba siko ko exploiter yango na balle de match siko balle de match tango ezoya pe na makamu nango parce que papa chéri tango abimisa album ayaka nde poate ya on a melelo to moni shangenge poto kende mo molaite shangenge ay pa wera lobi wera fulai bino batanke ba vrai papa chéri bozu message wana nde mais eza ya soué na ete wera fulai eza problème te po itamusu ya miyeba na ete ki afulama déjà papa chéri zo fula te eza problème yo eba chay wapi BCB. Merci. Tout le monde qui une nouvelle génération boya qui nango ezala qui ba jeune. Mais apparemment ba jeune nango ba stable les souté. Pourquoi bango tout ba ke malamoko ke ba vieux bazaka. C'est dû à quoi? Ah oya akei. Oya tikali avandi biso awa. C'est bon, j'adore. Et l'autre zobo mabaya ya pressé. Botika kwa mvi, oyoka générique wana te. Pas na BCBG, les 13 ans en Ndoulé, na village Chetemba, boya ebele, boya propre ne boyaka, boya nde to yaka ma ba champagne, ba whisky, nde to sepelisa papa chez ndenge, ba beda chou bayaka, nde ba tête tendai bayaka maboko bank, ndenge ba Eric Mandala bayaka, ba patron Eric Mandala, ndenge ba Patrick Kikandi bayaka, ndenge ba tutu bayaka, ba Jili Zulu mais ba ozala wana, ba tutu ba ozala wana donc bana BCBG boya ebele na cadre ya Kabola Bilenge papa chéri. Troisième concept ya ke balingango ba sepela nango mais basala rassemble po ebele bayaka bo tolinga papa chéri te au moins ba page bazo finga o nini asila mais mutu soka asila bo occuper makam na ete mutu soka asila bo beta lisolo na ete mutu soka asila ozwa 2 secondes commenter na makam na ete de soki bazo zwa ta ba ke papa chéri asila bazo finga e do la kisi ke balinga kango ba sepela nango mais basala rassemble de ba Kabola Bilenge. Bonjour, bon lundi et bon début de semaine à tous. Tous un système à Kabola Bilenga papa chéri, hein? Kabola Bilenga papa chéri. Kabola di. Posez la rendez-vous, hein? Bolingango, hein? Bolingango mais vous la semblant. Kabola Bilenga. Check, c'est pas pareil. Que Dieu nous garde. Elle a tout. Papa chéri JB Mpiana, Motopamba, l'esclave des dieux et Wingé BCBG vous offre le premier concert après les confinements au village Chetemba à Gombe. Ce dimanche 13 septembre 2020 à partir des 18h. Kabola Bilengi à Papa chéri, Tina fin fond. Droit d'entrée, $20 seulement. Bolingango, hein? Bolingango ma casse. Mais Bossalaka semblant. Concert signé Fondation Aridi Kaombo. Check, c'est pas pareil.
Bienvenue à cette grande émission qui est le Goût du Beau. Le Goût du Beau, ça fait partie de la chaîne qui est Sans Microbe TV. Et aujourd'hui, nous recevons comme ça l'œil de Papa Chéri sur le net qui est Roger ML. Le ML, l'empreinte digitale de Wenge BCBG. À qui j'ai dit bonsoir. Bonsoir mon frère. De Papa Chéri. Patrick Massidisquin. L'homme. L'homme. Beau garçon. Hein? Merci beaucoup. ML, aux auxiliaires. Hollanda bilingue, Papa Chéri. Kabola bilingue. Kabola bilingue. Carré. Lelo na invité tout balingara BCBG que lelo vraiment dans une empreinte digitale de Papa Chéri. Restez toujours branchés dans votre chaîne qui est Sans Microbe TV. Roger ML, moi le lobago na Balobi Sans Microbe TV. Ils ont vraiment chaîne moro oyo étant molara na droiture étant molara na respect étant eza na confiance ya batu o balandarango alors so lingi ozwa ba information ya bien pose à la cultiver pour se déstresser pose à la toujours dans les normes landara Sans Microbe TV chez Patrick Massidi donc carré bolingango bo sepela nango mais bo sala rassembla Sans Microbe TV de Makambu. Toujours. Voilà. Roger Mel, Papa Chéri, Motopamba. Tu vas faire un quand même. Avec tous les plaisirs. Roger ML. Il s'agit de bongo et moto. Motopamba. Donc, na bateau à Zarana Bango. Toujours simple. Là, je tiens à saluer à toutes les personnes qui nous suivent de partout. BCBG est partout dans le monde. Roger ML. C'est ça, un message vraiment vrai. Na ba vrai fan, il y a Papa Chéri. Na banina on groupe ça en beauté na El Salvatore de la patrie à Motopamba, c'est lui que j'appelle le Léviathan de la musique congolaise. Na pesi bambote na famille BCBG Mobimba, na pesi bambote na tous les vrais à quatre coins du monde. Bino tout bisika tout bozola nanga, boye bake maramangonde yango idéologie leader à Salobaye déjà. Kabola bilenga Papa Chéri. Bisika toza Kabola bilenga Papa Chéri. Donc ndé tozana Patrick, journaliste professionnel de toro panzager toro panzanteke ndé kabino bosepelaka. On est ensemble, tozala toujours bomoko, mais mingi na idéologie à Kabola bilenga Papa Chéri, to cultiver beaucoup plus l'amour. Wow. Que ba haine moko mal placé. Biso tout ozala bomoko. Toujours et toujours bolingango. Merci. Bolingango, mission et kokana bino bat bozanda. Roger ML, vraiment merci vraiment pour le message partagé, surtout dans la chaîne Nabiso Asika. Tout le banon Roger ML. D'où est venue d'abord l'idée qu'il y a un vrai de Papa Chéri? Ça c'est une très bonne question. Ils ont mérité opinion, bazolanda biso ba yeba quand même réponse. Déjà au départ, les vrais de Papa Chéri, l'idée est venue de lui-même, Papa Chéri. D'accord. L'idée était venue de lui-même. Et si je fais la rétrospection, Ezalaki à l'époque, oyo ba fanatique, ba comment ko intoxiqué beaucoup plus leader à Bengala Mikolo. Et tomba si qu'on a concert, il y a Bitabe, na concert il y a na hôpital il y a Mutombodi Kembe. Et comment Mikolo se ba yemba public ezo bamba mabanga bazo ganga bangote et tout Papa Chéri kata musique abi ba musicien na ba sali bino nini bo bamba musicien na mabanga bozo
bozo pousser bango vers la porte de sortie. Basali bino nini. Alors ndenge za boye wenge BCBG tozalaka bomoko. Makambo non oyo aza boye ezalaka te. Abenga ba musicien sika na ya kala ayisi bango bosimba na maboko. Botomola bino tu maboko likolo bomoko. Batomoli maboko likolo papa Chéri abi oyo to ayebi ki aza vrai. Ebimi na munoko oyo ayebi ki aza vrai. Abeta maboko. Abetela ba musicien tu maboko. Donc vrai lobi nini. Vrai eza concept oyo lié leader abimisa elakisi ke mutu oyo a soutenir leader dans le vrai sens du mot sans intérêt. D'accord. Mutu oyo a soutenir leader avec amour. D'accord. Ayena nous pona mabanga te, aye pour leader a kabila te, mais aye pour a soutenir leader na orchestre na ba œuvre na ye. Yango na ba vrai et outa chez Papa Chéri. Alors nga tellement na vanda na résona automatiquement ndenge Papa Chéri benga ba vrai. Donc tous les fanatiques à Papa Chéri ou à soutenir Papa Chéri aza vrai. Surtout na ndenge solo parce que ba faux vrai pe baza. Comment savoir où aza faux vrai, où aza vrai? Toyeba ke où aza faux vrai, où aza vrai dans quel sens? Un vrai. Alors que bon maintenant leader te na absence nae. Un vrai. Alors que sur la mabe orchestre te na absence nae ou soit na quoi moko côté aza. Un vrai à défendre toujours orchestre. Ya net na palais. Na palais so bolali nzala yo bimalibano bano ganga ke no to lala nzala. Jamais. Mais maintenant il y a des faux vrais. Place à zo mona tam so ba boma orchestre yé pe aza na banjo boma. Mais abimisi mo hypocrisie. Il y a des faux vrais. On lieu soutenir mouvement mais azo ya ko soutenir pour na libanga. Tam sou leader a foulaye, azo makamwe pas leader, après monière mobo anyamuki, sou galango balaksara face na bango. C'est ça la plus grande différence. Et au-delà de tout, je vais bengo empreinte digitale. Ah ouais. Sur les nets. L'aide de Salvatore sur les nets, c'est parce que Natala qui marambo tam sou batbaye ba ngote. Lelo na saisir opportunité pour na solango vraiment. Parce que à l'époque, babandako lobela ba mouvement tout na YouTube. Surtout ming bino ba journaliste na ba chroniqueur. Mais ngande na ya na idéologie ya lobela mouvement sur Facebook. Kopé ça ba programme en mouvement, ndeni etambolaka, ko tia ba image parce que à un moment donné, na mikili a bandolo ba keno jibe abeta lisusu te, jibe sala l'autre. Pourquoi? Parce que ba image bandolo le kate. Et nga la vanda na raisonna, na komo zosko ba image, na komo tia na Facebook, na zo balancer ba programme à orchestre. Du coup, visibilité à mouvement et zongi na mikili ba comprendre que oh, c'est que jibe abeta ko le ka ba tutu na kinwana. Grâce na nga. Parce que l'image n'a pas belé banaro bimate. Sikoyo, paix à son âme. ADT Yanki Pouy. Donc j'ai sali sa mémoire. Yépe sikoyo ya azwa idéologie wana. Parce que ngam na bandango. Mais sikoyo la différence c'est quoi? Yes quoi zongo comme boulot na yepenza. Et puis il faisait ça très bien. Parce que moi je faisais ça occasionnellement. Pourquoi c'est parce que nous avons travaillé dans les Nations Unies. Ah d'accord. Nous avons travaillé dans les Nations Unies. Donc, boulot nanga eza muziango ezala musala nanga te. Moi je faisais ça juste pour donner un coup de pouce. Siko na bando zoka ba temps mort, na pause. Na sakani nango na publier na leki nanga. Mais siko ADT aya vraiment avant ça yango posé. Avant d'ici poser, il faisait très bien son travail. D'accord. Mais et là, on a remarqué pendant ML, aux ans à moi, honnêteté, on a, moi, maturité, on a reconnaître bateau, on va travailler qui peut, en face, t'as vu nous, kanisa bazala, ennemi nabino, en fait. Boubande koyo kana mwanda mbuna ADT ou bien. Non, c'est un habit, yo kana je suis. Voilà, nous allons rester, tout le monde sur la maté. Et ça, que Moutousso a bien même dès son vivant, je le disais. Je le disais, il faut reconnaître. C'est comme ma belle abisso congolais, tout ça na culture, il y a acceptation. Lui, il faisait bien son travail. La preuve année que depuis Kenda Banado, Banafanya. Mais tu vois, tout le monde a au sein de BCBG, il y a toujours des concepts à concepts. Non, on appelle ça un concept, Banado.
Papa Chéri. Azula ngo wapi? Ye mora azaso alali alamuki abwaki eloko ekangi pe. Makambo nyonso na yaka Papa Chéri neti mikolo ayeli biso concept ya kabola bilenge ya Papa Chéri. Parce que avant la koma ala na zonga nanu. D'accord. S'il vous plaît pour na 6 na achevé. Idée nanga. Donc l'aide de Salvatore sur le net et ya à partir à wana. Donc tant na zone ya tamarambu tout ba tout ce visibilité ba tu vas comprendre que oh BCBG ba no finga ngo ke beta raté. BCBG ça la elo roté. Mais ba image ezobima donc à partir à wana vérité et c'est éclatant na miso batuke BCBG eza orchestre et beta ku ba concert ko le ka ba orchestre tout na kin. Tu vois, c'est quoi empreinte digitale pourquoi? Empreinte digitale eza parce que partout dans les gaga ko créer ba problème na batuté. Natika toujours bilembo ya bien. Natika ba trace ya bien. Otika oyo comme tout le monde lekio ate que non Patrick ML wana ah venturier boena boy jamais na beta li solo mututé na solar ma bien mututé je me contacte de ce que je me retrouve de ce que j'ai de ce qui se présente devant moi. Donc on a l'obéla maramba mutu na boma mutu rien dans empreinte digitale et ya wana. Roger, il s'appelle comme ça Roger ML. Là je tiens à saluer Joyce LBG Place Azat au PC Bambo Théâtre et je tiens encore à saluer Seke Brazi Saloumou. Petit nanga Seke Brazi Saloumou na PC Bambo Place Azat. Roger ML, pourquoi vous qui le 3 mars journée à Jean? Car c'est un mot d'ordre. Et un mot d'ordre à Néobeti. Et ça va boy. Hein? Ça idée voilà. Papa Chéri, idée ya toujours yemoko. Balandine, yemoko four moulé donc. Il travaille en califourchon entre les idées et l'art. Tu vois? Donc art et tambola pe na ba idée. Et tambola na stratégie. Donc, yemoko avant d'abino, to beta déjà sur journée punda. De toyana journée balandine. Yango le 3 mars c'est là toujours le kamkaka à Jean. Toko tapina na viva si ML lelo Roger ML toloba yonne muto pesa batu goût ya orchestre tout ba travailler orchestre mais bas appelé dans moi communication mon sur le net. Mais normalement c'est ça. Et tu là aux alaté. Et tu là aux alaté. Idée on est banda yonde. To vandi chaque jour la technologie évolue. D'accord. To vandi na tala boy oh monde net OK nango ils a monde numérique. Net mutezo solo là dans les jours à venir net mutezo kanga makam. D'accord. Na banda na ngoka bongo et puis nga banda sala ngote comme état eza profession nga té. Je faisais ça et puis jusqu'à présent je fais ça par amour. Vous comprenez? Mais les loyaux, tous les mouvements sans exception, bah comment qu'on utilise Facebook pour nous ça ba programme ya ba orchestre la ba ndenge ko beta et tout et ça fierté mais nga on beta la ngotoloté parce que bien que na yaki na idée mais ezape na batu o ba sala ngo bien ko lekanga tamsu ba okelo belango pété. Tu vois? C'est bien d'abord, non, c'est voilà. Trop simple. Malgré l'empreinte, sinon, d'autres mais on a toujours un esprit moi humble. Et ça, idéologie à leader, ou bien? Normalement, il faut tout l'idéologie à leader. Parce que leader n'a pas ami benga déjà motopamba. Donc, ami benga motopamba, mais il n'y a pas pamba. Motopamba, mais il n'y a pas pamba. Donc, il faut tout l'idéologie. Motopamba na yoshi. Yoshi na yo nezalaka ba instrument ya ba outil de travail yango permetaka ekaka ba tenir boulot mais so ozuye libanda boyena oh non mécanicien ngala ta combinaison ba combinaison voilà neti mbila oyeba mbila na arme na ye na teni na ye na za combat so contre donc carré de Papa Chéri so ye tango zo matabo sentiment ya matia ya kotala ya komona sentiment yoji nde yoji et puis ya betango ba catalogue et puis ya kenda nango te ke oni po maison yoji eyebi ba benga manene koto ekoti dans un catalogue ya boye carré yo ka non c'est bon je vais passer carré. Roger ML Tolo Bapé Roger ML Osali est fort félicitations déjà. Merci mon frère. Na poto au réunir ba jeune
réunir tout le monde, ba maman, ba jeune fille, ba belle dame. Lelo, et c'est facile d'abord au vendre cette idéologie wana ya ba vrai na kata Paris. En tout cas, c'est un lobby qui est facile wana kosi. Pour mboka na mboka ezala na ba kolo nango o ba vandisa makambo. Oui, certes, je venais, je faisais des va-et-vient et tout, mais koya nanga ya tour eza ndenge na banda obeta ba tour na zozonga te. On a yaki maki na vandisa makambo, mais pour na vandisa makambo, il faut ko panzager. Au tali ba vrai au bazar, au tali état d'esprit na bango. Yango to sala structure. To sala ma structure moko to vandisa makambo na chaque coin ya mboka, na chaque coin ya pays, na chaque coin ya continent, to za na ba représentant ya ba vrai. De avant na ya déjà to na Serge Kassiama, Serge Dino Kassiama yem to za vice-premier président ya ba vrai na Paris et puis deuxième vice-président eza José Pina. Et puis to ozwa chargé à relationnel eza LBG Joyce LBG to ozwa to za ba vie na biso so kenet na États-Unis to za ba vie na biso ba Pascal Lyombe baza wana ba Sami Wakola baza ba Chadoukou ba de Dallas baza soit au na Côte d'Ivoire au moins que to za ba Flamand Noir baza kuna to na Brazza ba président Lyon baza donc na chaque coin to za na ba représentant au keno to za ba feedback qu'on a Paris awa tellement déjà Sergino Kassia Mazalaki LBG Joyce LBG Azalaki na Joséphina to vandaki to solo na ba conseil ya ba vie na nga misusu entre autres immortel Dadi Soso immortel vie na nga Mathieu Mbumba administrateur donc ozo master na nga Trésor Mbemba Chicharito vie na nga Papinga nouveau riche vie na nga Mexico lina surtout vie na nga Damien Lutula na vie na nga Blaise Genda ba isanga wabi petit na nga petit na biso nengo ye zala poser luka batunini oyo travailler na bango dans les calmes parce que BCBG ça quoi espace na bango ya kokuta non ah wa suppose ezama mba opesa espace te espace déjà papa chéri mo mta pesa espace ah ezama mba opesa espace te papa chéri mo déjà ça pesa espace ah ouais ce que papa chéri pesa espace yo ce ko boya ndenge ngane ce ko na ye na tailler pour papa chéri pesa espace parce que biso na BCBG to respectera nini mutu na mutu selo musala nae azosala. Et moi je suis là pour papa chéri. Dans les restes ba oya après. Onga boy papa chéri nenan. De nazana pona binadama. De biso tout osangana na pona binadama. D'accord. Donc et ça là qui na ya na kutaba na mai to vansa masolo to solo li boneza boye. Yo kumbela masolo oza premier vice-président, deuxième vice-président, beaucoup de masolo, ngana na ochapwa. Et s'il faudrait prendre une décision, na zo décision ngama wote, na sangsaba na ma itala idéologie za boye to sala ndeni. So to sangsi to zui to sololi. Après avant ya ko exécuter, il faut na consulter na prise. Na ese vieux boss tala makambo za boye idée za boye yo mo ndeni. Yé pas ko raffiner. Aleki sango ta mususu na censurer à ceux c'est bon abi carré ceux c'est bon ça ne va pas ici non boakango c'est comme ça que ça fonctionne. Roger ML tout le monde BCBG très organisé tous les dimanches presque bah concerne à Kin mais comment ils ont arrivé que disque est-il ils ont là sur le bac? C'est une très bonne question. Moi je pense que disque ils ont dépendre de la idéologie nenge leader azo kumbela makam parce que tout à l'heure tu posais la question nini pour fonctionner à la BCBG Bolandara toujours idéologie leader. Ouais. Effectivement même na disque tozo landande parce que yem toza une expérience. Nous tous se voiler face biso tout. Toza en posa disque. Ouais. Mais mutu oyo akopesa biso musala ya bien eza leader. Ye mutu ayebi quand est-ce ka koboaka disque na e quand est-ce ka osa boye pona erupete. Raison pour laquelle makambo belé tamsu ba collègue yo tamso lobara mais batumsu ba ko lobate. D'accord. Lelo ba komo lobake no musique na biso ba comité ba lobake musique na biso ekufa. Qu'on se voile pas la face. Mais bato belé bazo biso en général. En général ekufa. Mais papa chéra bimisana mte. Siko bato bazo bimisana. Ba ko bimisango. De la kisi que mo musique na biso pe ekende down. C'est pour vous dire que ezel loro moro o papa chéri azolinga abimise loro moro o keno ekokokana tena ba o abimisa bimisa. Est-ce que yango tende ça là que pour bobengi disque na comme balle de match? Balle de match. Est-ce que balle de match on est là quoi mutaza na atikala na quelques secondes pour match ici là, a joué balle de match.
Ce qui a raté Baléwana, l'équipe est polie. Ce qui a Tchebi, l'équipe est gagnée. Est-ce que vous avez un concept? C'est quoi l'émission est lingue fort. Donc, ils ont opportunité et pour permettre bato bazolanda biso bazwa concept ya balle de match. Effectivement, li comme oyo solo li balle de match ça un concept wana. Mais est-ce que balle de match oya biso ya BCBG oya papa chéri ils a dérivé à chemin de fer. L'homme doit se battre. Parce que balle de match eza nini? Balle de match là ici que ils ont interpellé tous les jeunes, tout le monde. Que lorsqu'il y a une opportunité qui se présente devant vous, il faut savoir saisir la dite opportunité et bien l'exploiter. Au saisir l'opportunité où il se présente. Parce que cela ne veut pas dire que toutes les opportunités sont bonnes. Non. Opportunité il y a bien. Où il se présentait devant vous. Il y a parce qu'on exploiter, il y a une balle de match. Balle de match. Si ko balle de match tango ezoya pe na makamu nango parce que papa chéri tango abimisa album aya rande poité a motivé le chemin de fer tous les jeunes albums na ebimate mais et comme concept moko OK tous les jeunes alinga sur la ko kangami mabokote alinga la lisami soute mutu toi comment luka vina pour s'en sortir de balle de match ezoya prévané il fallait bima en novembre 2019 bon mon a eu 3 teasers et bima qui en a il n'y a que bima vraiment d'accord il n'y a que bima mais papa c'est tellement visionnaire à mon loin à linga qui sous maramboana o tout tanaka te beta côté non ngapena beta côté nanga ko boule ya oya que non comme a benda qui frère à main qui c'est là Agnati a dosé. Ni ne sait les benda frère mais on a qui c'est là on a benda. Et l'eau est là qui a benda frère mais ezaki les lots tout se voiler fasté marambo changer. D'accord. Ba vente physique penza eza souté. Alors avant voilà rôle nanga yé. To so la ki ngope vie a mekai kota la salle analyse abi oui on a raison. Donc ça vie vente physique était comme sur mate faut kota la plateforme. Mais malgré ton côté quand la plateforme il faut qu'on boule pe na ba coin na biso o ba somba ka ba vente physique o ba autant mususu baza possibilité à somba na plateforme te le même jour oyo toko annoncer ngo et autres ma plateforme les mêmes jours on a payé vente physique était comme d'accord pour éviter ba piraterie wana ya makasi tu vois yango wana to frena ina on totala et tout ça là qui étude il y a vente mais l'homme propose Dieu dispose qu'on ait au bêta la preuve année que tu as to bêta concert na Turquie mais vieux tangu tellement ça muta monaka ni ne sale que bobé avant zabi non na bêta concert wana te parce que aboya qui passe ba maramu sous ezalaki réunité bah na projet exigence y a mais bien sûr mutu faut ça so yebi boulot na exigence il faut ça parce que si le pire arrivé bah otala bah tu wana te bah lo ba d'abord à bout là nous place hier au là et là on assurance mais c'est tout à fait normal même yo mo tam même non le producteur a Siraki na mais il y a eu des petites choses au tam suto a Siraki mais il y a eu des petites choses au que non ezala qui respecter te vous comprendre pour réunir Bamarambutu qui est contre la bâclée. Donc, il y a un boya qui me koboya ne ali kamanzambe. Enta korone koya na kinto comme yo ka Bamarambuana oh koroneza ezate koroneza ezate. Imaginez ce que ce papa Chirabe tandule wana. Makila li batabanga lo bani wenge BCBG mutoye na corona na Kinshasa. Wana vision ya Roger ML osale la communication o ya yebi. Maintenant si ko pona rochiter likambo ya balle de match yango moni papa chéri aye na concept ya kabola bilenga papa chéri. Parce que kabola bilenga papa chéri wana laksi nini. Les autres va voler belé. Comme album na biso et Ebima dans un premier temps na ba plateforme à téléchargement, la majorité de nos fanatiques n'ont pas cette culture là ya resomba en ligne. Yango to ebisi ba fanatique na biso kabola bilenga papa chéri lobi ke soina nous a compte bancaire parce que pour na resomba en ligne il faut une carte de crédit carte électronique mais pour na resomba carte électronique il faut offrir sa compte de crédit bancaire soina offrir sa compte de crédit bancaire
kima mbangu na kima na lombango na n'importe quelle banque o eza crédible au fongolisi compte na yo au sengi carte électronique na yo o permettre yo o effectuer ba achat en ligne. D'accord. Premier concept ya Kabola Bilenga Papa Chéri. Deuxième concept ya Kabola Bilenga Papa Chéri ezaki biso ba fanatique toyebi ke Papa Chéri ba chef d'œuvre. D'accord. Il y a danger et puis yemba ba marambo o lelo mutu moko ta o s'en passer nango. Ayemba bana lunda avec ça bana lunda lelo to mona lunda ekota et pas que kotina ça il fera maman. Oh, a joué rôle na e. Description des faits. Voilà. Ayembela bana mikili awa. Keno toyaki na poto luka final eza na Kinshasa. Ayemba éducation. Moi na senga raté que non c'est une éducation yo papa il faut jouer rôle na yo mais pour imposer na kachote Roger ML je me rappelle encore na ifasik prof na biso matumo na pese exemple voilà de moi na senga roya na mokilité ba parents basala que moi na ya na mokili de ba parents faut jouer rôle na bango pour na ko éduquer moi et puis moi na so comme na moment moko boye moi mta osala choix ya vie na oki ko exiger moi na sala choix o ma banze monete ya bongo o zo ayemba Kinshasa ngo yango tala lelo toza banado aye na kin après oyemba Kinshasa aye na kin bopeto lelo kin bopeto et comme concept moko o batutu bakangi donc lelo bobenga papa chéri prophète pour à prophétiser pour na Ingrid Betancourt. Merci Abima donc to bengeni lelo prophète leader prophète alors ba trop de victimes il y aura des morts vestimentaires tout monaki Ebele. Nani, tout le monde a... Non, même Ngamotam sont la victime. Ngamo victime. Il s'appelle comme ça, Roger ML. Là, je tiens à saluer Tom Silimière, Elbito Coiffure, Elbito Coiffure, Tom Silimière, donc yo yebi dans la deuxième concept, Kabola Bilenga Papa Chéri. Na cadre de Kabola Bilenga Papa Chéri, troisième concept. Et à que balingango ba sepela na mais basala rassemble pour ebele bayaka bo tolinga Papa Chéri te au moins na page bazo finga oh nini asila mais mutu soka asila bo occuper makam na ete mutu soka asila bo beta lisolo na ete mutu soka asila ozwa 2 secondes commenter na makam na ete de soki bazo zwa ta lo ba ke Papa Chéri asila bazo finga e do la kisi ke balinga kango ba sepela nango mais basala rassemble de ba kabulaka bilengi de ato fingi ato lobi na ndenga malamu de bozo kabulaka bilengi siko kabola bilengi Papa Chéri eza effet boule de neige la cause est unique mais la répercussion est simultanée et la cause c'est Papa Chéri la répercussion eza siko ba fait o ezo monana moi boule so boule à neige soko boaki aka boule moko soko boaki tango yeko esalani panzana gati ezo panzana sikoyo yango wana la cause est unique mais les répercussions sont simultanées donc Papa Chéri de cause siko répercussion nango eza batu nyonso ota mususu babetaka mabe na kombo na ye basola mabe na kombo na ye de la kisi ke balingaka makambo Papa Chéri ne basala rassemble bazokabola bilengi koto pe ba o balingaka makambo na ye biso ba vrai na ba brigade spéciale de Salvatore na ba chouchou de Salvatore na ba vacciné biso to sola bien pour na biso pe tozo kabola bilengi de non sola Papa Chéri négativement non sola positivement de tozo kabola ka bilengi Papa Chéri tozo kabola ka bilengi Papa Chéri mais Roger aimé to son ngana na makambo orchestre mais tout le monde qui une nouvelle génération boya kinango ezalaki ba jeune mais apparemment ba jeune nango ba stable les souté pourquoi bango tout baké malamoko ke ba vieux bazaka c'est dû à quoi ah oya akei oya tikali avandi biso awa c'est bon j'adore et loko zobo mabaya ya pressé botika kwa mvi oyoka générique wana te Roger oya akei de wenge c'est Papa Chéri mais ba musicien ba tiaka poids bayaka na une pierre de plus mais bango tout tant bayaka to yambaka bango pona nani pona Papa Chéri
Mais tant que vous avez stable, vous avez stable. Vous avez Joski Zola, vous avez Achuda, vous avez non, même fidélité. Fidélité, on va la moussala, comprendre que boulot na biso yango wana. C'est ça. Et ça la question qui est accueilli, bonne chance. Pour que kanga mutute. Mais papa chéri de makambo. Pour ba biso honnête nga Roger ML. Ba frère nanga tout, je les aime beaucoup. Ba bonne chance bisika baza mais toye banana bango pour na papa chéri te. Ah voilà ce papa chéri te tonga toye bata musu na makambo mais na ndenga ndule, na ndenga indusa. Moi je suis pas hypocrite. Toye banana bango tout pour na papa chéri et puis mon kilipe rêva bango papa chéri muto rêver ça bango. Donc, Monique azota mwana papa chéri, c'est bon. Mouvement stable, ba jeune tout ba stable, ba Cédric Gezoula baza, ba Jérémy Kitoubou baza, ba mise tout ngeza au grand complet d'ailleurs le 13 septembre. Le 13 septembre déjà délégation qui à Londres, bande déjà qui à Paris, qui aux États-Unis qui le 13 septembre mo bangé na ndoule na village Chetemba auto bengango village Mukulu. Boya wana bo vivre siko ma solo il y a dégâts dans un ngelo kana les 13 on était ni makambo ebele Roger ML dans un ngelo vraiment na makambo wana mais lelo to moni shangenge poto kinimo mulaite shangenge e pa wera lobi wera fulai bino batanke ba vrai papa chéri bozu message wana ndé mais ça ya soué na été wera fulai problème te po itamusu ya miyeba na été ki afulama déjà. Papa chéri do fula te. Et ça problème yo e ba chay wapi? BCB. Merci. De ce mutamiye bagi na été et qui a comprendre. Wana eza droit na yi. Eza droit na yi. To sa ne to betali so to la na non. Ya maram na yi. O wenge BCBG. Chetemba. Village Chetemba ne makamu. Kabola bilenya papa chéri. Yango ne G. Bonne concurrence entre jeunes na baje. Te biso za la concurrence te. Non, biso to la concurrence. Et la problème te même na wenze. Stratégie ni bino ba biso za marambo stratégie te a papa chéri déjà. Biso to za marambo influence aux médias et ça papa chéri les 13 papa chéri muto robeta. Bon sentiment bitumba ba dollar na podium. Bitumba ya ba dollar na podium. Pour papa chéri yembango final les ali na Kinshasa. Na mboka ba koko. Bak ba bossa na trop. Est-ce que bi que série mo ezali que non pour ba confirmer il faut kangande kin. Yebisanga ministère nini akanga kin koleka papa chéri. Ke ba sala comme époque na bango. Mais lelo les 13 wana bino etaki bana BCBG. Message ni nous en avons d'abord pour na bana BCBG. Bana BCBG, les 13 tozana ndule na village Chetemba boya ebele, boya propre ne boyaka, boya nde toyaka ma ba champagne, ba whisky, nde to sepelisa papa chéri ndenge ba beda chou bayaka, nde ba tête tendai bayaka maboko bank ndenge ba Eric Mandala bayaka, ba patron Eric Mandala, ndenge ba Patrick Kikandi bayaka, ndenge ba tutu bayaka ba Jilizulu me ba ozala wana, ba tutu ba ozala wana donc bana BCBG boya ebele mais mingi nde kabola bilenga papa chéri et le banango LBD Joyce Serge Dino Kassiama José Pina kabola bilenga papa chéri ne makambu po ba makambu wana koloba mingi mbanga pasi dans kabola bilengi yango DG to kabola bilengi bomo ya papa chéri biso tozawa tozo kabola kaka bilengi ya papa chéri na 100 microbes TV. Tous on a vraiment ouvert pour na batu tout beaucoup de ça microbes de partout les États-Unis, Amérique, Asie beaucoup de pena bilenga ça microbe Roger ML to kotana maman na likambo Roger ML aba Roger barbecue. Ah oui, barbecue kabola bilenga papa chéri. En tout cas, c'était prévu le 30 août. Hier. Qu'est-ce qui a fait? Mais Toyota là la dernière minute, météo il devait pleuvoir toute la journée. Alors on ne pouvait pas, comme ils ont organisé dans le ciel ouvert, on ne pouvait pas s'entêter. Alors pour ne pas risquer, tu reportais le 5 septembre. Le 5 septembre sur 161 avenue de la République,
na Roni Soubois. Donc tozala wana biso tout parce que tant que baba vrai Sergino Kassiama, Joséphine Nana, Joss LBG, bazana tous ensemble tout et puis sans oublier la brigade spéciale de Salvatore. Bango pe bazana parce que tous la brigade spéciale de Salvatore, vaccinés de Salvatore, les chouchous de Salvatore, les snipers de Salvatore. Bango tout baba vrai. Contrôlé par ML. Donc, bango tout baroya. Déjà, la brigade spéciale de Salvatore, tu as vu Nabiso Dalaï Lama Samine Dombasi que j'ai sali. Tu as Eric Tente, tu as Godard Kiponza, tu as Lambio, Porte de Paris, tu as César Bolts. Hein? Donc, Eric Tente, bango tout barozalana. Donc, baroya, biso tout parce que ça, il y a BCBG. Bon chic, bon jar. Biso tout rozalana, les 5 à partir à 16h. Et après barbecue, ils ont une délégation qui est uniquement pour un concert à les 13. Donc, il y a un bétano de l'eau qui a barbecue. Kabola bilinga papa chéri. Parce que spécialité dans les années, baroya, baro comprendre nous, ndenge to sepela ensemble, ndenge to zala bomoko biso ba fanatique à papa chéri. Parce que ba vrai, na ba brigadier biso tout, parce que ils ont un orchestre moroté, ils ont ba fanatique net à papa chéri. Na ndenge discipline. Nanenge amour, nanenge organisation. Parce que au qui en France, aux en Paris, au Londres, sur le biga que naza fan à papa chéri, ba oyamba yo ko la même famille na. Au longwe a au na Bruxelles, au biga que non, Djoubek Boukassa. Boukson, hein? Yannick Kipaki, so esi bango que non. Naza fanatique ya papa chéri baro yamba ya dégâts so ok na Dallas okuta na Shaduku bobika ke non na fa na papa chéri aro yamba ya dégâts okuta na vient na biso Pascal Yombe aro yamba ya dégâts ok na Lille okuta na Roger le combattant les snipers aro yamba ya dégâts donc biso tozalaka ini et puis bolingo eza yango na obi eza na ba fan moko eza na orchestre moko eza ba fan ya papa chéri. Dans le sens que nous sommes bien organisés et puis nous cultivons beaucoup plus l'amour entre nous. Ça c'est le biso tutoya les 5 wana chez BBC Nzongo na Flora Kiasuka to sepela makambu to eza carré déjà barbecue. Nous sommes comment le bagarre papa chéri. Carré. Roger Amel. Il s'appelle comme ça Roger Amel. Lady. Pour papa chéri ne makambu te. Donc vieillement mot déjà c'est le bas qui appelle ça un mot d'ordre. Donc les 5 à partir de 16h, biso tout au coup on a terrain. J'ai bien. Donc Mathieu Mumba administrateur a assuré déjà dans Marambu tous les carrés neuf là, yo yebibino tout au coup na Paris. C'est au lobby à les sous surprise. De bayaka ba sentir en kuna. Boyaka. Après tu kabola bilengi to mikolo ko wana sumingite mon papa chéri peut-être message na mon papa chéri mo na sali snap to chango na kate émission yemo lobeli makamba barbecue et félicitations na yo et félicitations na ba ya tout Joyce tozo mono kaka LBG tozo mono kaka toujours pena oza et carré na niveau na Gino na pesio pena bambote place oza Gino Serge Kassiama Kassiamasquin toujours dans le silence. Voilà. Serdi et puis Serdi azangate toujours Serdi dans ce Serdi azangi yebisa lobisanga soute donc comme il faut vrai mais il y a la vrai Serdi ça complexe. Message à Souka pour la fan à papa chéri. Message à Souka pour la fan à papa chéri. Et je commencerai d'abord par enlever mes lunettes et mon chapeau. Non, présenter. Roger Mela na Libanais. Salut c'est moi j'aime ko sabiso. Na lelande Kovonka ou donc Kovonka na se sentir à l'aise na Kovonka. Ko sabiso moi trop quoi. Kovonde makambu. Voilà. Donc je voulais dire que na présenter non esquisse nanga parce que Mounoko ebeta a toujours libaku. Si je y a trébuché quelque part par rapport à me dire ba tout au ba ozwango mabe bolimbisanga nazara mutu.
Et bah remarque nabino ba reproche dans les jours à venir na oyeba ko améliorer. Et tous les vrais de Salvatore, tous les fanatiques de Salvatore, bopé sa confiance na leader nabiso. Pour leader nabiso a décevoir biso té. Bopé sa confiance na ye pour aïsi so kabola bilengi. Donc les meilleurs arrivent. Kabola bilengi papa chéri partout ça. Koti sango na mutu no inculqué yango na mutu na OK. Papa chéri azo sepele sabiso kalamingte, il va nous faire plaisir. Donc to solo lango na ndenge ya BCB, je pense que album na biso soke bimi jamais oyoka Titanic ekokani na internet, jamais oyoka internet ekokani na TH, jamais oyoka TH ekokani na fait de l'amour. Donc toyaka la ba diversité moko boye oyo bo sepela nango. Donc papa chéri déjà akenda nango world amona musika. Ce boyo qui banze monete ba bye bye Jili. Ce boyo qui banze monete ba Aminata Sila. Donc on sentir que a même déjà musique na sens moko boy. Et tant boya oyoka sko ba bed chou, boyoka ba elga élégance, banze mboza na balle de match au bino mo comprendre que Karibola la bino pongi carré maramto c'est bon. Tout peut sera confiance dans leader na biso et puis na orchestre na biso. Donc voilà. Merci beaucoup Nayo. Merci na chaîne Abisso Sans Microbe TV. Sans Microbe TV. Sans problème. Sans problème donc. Yo so luka problème. So ye na Sans Microbe TV. Et au péto là yo. Et au zongi sa o mamutu donc au zonga na nzela parce que awa microbe ezala raté. Sans Microbe TV baloba vérité. Et puis awa et là on a CP nango. Pas question de polémique. Soit on a pour ça polémique. Kene na kizamfouete mais na Sans Microbe TV et courir pousser yo Roger ML carré. Il s'appelle comme ça Roger ML. Quant à moi je vous dis bye bye, au revoir. Au revoir.